papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro il ataka yange katana. Nabituma bazua yo bundisanga ya 5 ans. Jamna bamana modele tina pamia ibe. Masiandoki, ena koma kubanga oh kwanya. Mange wa Mokosa, Kilima Boma, Giselle Irene, Masandoki wa Mokosa, Abisana kwanza muna wa Mange wa. Epesa zuwa te poto leki bino na musala. Tokenda kabongo na Tisha Blessing Hand Mère Loboko na kati ya Londres. Balobi service traiteur ya kano ya propre ya qualité internationale. Ezepa ya Tisha Blessing Hand Mère Loboko. Yo mutolingo salisa feti no ya baptême, anniversaire, mariage, au Saint-Valentin, journée de la femme, matanga, olingi balambela obiloko ya propre ya qualité. Na pri ya bien, benga Tisha Blessing Hand Mère Loboko akangi masolo na Londres. Abima kakenda kape partout. Yope mutozo bala nao na France, na Belgique, na Italie, na Suisse, na Allemagne. Ko hésiter te kaka na numéro zomona. Benga Tisha Blessing Hand ayaka. Service traiteur oyo tozo respecta ngo makasi po musala nango. Biso sango deje kenda. Bo benga na pri ya bien obongisa feti na okozala jamais dessus. Tisha Blessing Hand ndenge bozomona kaba nzungu ya qualité onde konanga. Ato bengisi wapi akoya na biloko nini nyonso. Bobo sana te bande kwa Londres. Babi Mère Loboko alambaka pe banzungu. Oh mwa bimpiatu. Oh makaya bupondu bana Londres. Oza fatigo linko lamba te. Yaka kosomba biloko deja balamba epa na biso. Tabaya sur kwanga ya propre. To lamba kanyonso. E pesa zuwa te poto lekibino na musala. Tisha Blessing Mère Loboko anzambe. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irena Masiandoki TV, au maman Bino la cabine, Kakaba, histoire vraie, pour essa la bino bavre makasi, Nabanda Kunabino, partout, Bozani, Ningena Lobakanza, Bazola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Ndenge Bozela Kamasule, Irena. Masiandoki esalaka vraiment bien makasi yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu basabona na site yote bosabone au site ya mama abino ba o déjà bosabona bo partageaka esalaka vraiment bien makasi la topesaka merci na bandeko baso soutenir biso ndenge tobandaka na sponsor officiel Betty la patronne na mwasa leki mibale na mbongo ya Dorte Achille Kapesa ndenge tolobaka respect na mama Vende moi sur meba Vende ndakuna Verchache merci na porte-parole na biso Anastasie Vita ya papa Trésor Chute beau sanité mama bibi chez moi Nzambi et ou non en direct des 001 merci na Jolie Musunga et des longues jambes topesi merci na Tisha Blessing Hand Mère Loboko na kati ya Londres ndenge toyebisaka bandeko nyonso olingo salisa feti na yo ye azalaka international akendaka partout ata na Allemagne na France na Belgique ozoluka service traiteur ya kitoko uta Londres benga biso publicité elekaka pa na biso okutana ye moko Tisha Blessing Hand Mère Loboko na priya bien olia feti na yo na bantaba Londres bakwanga ya Londres olia propre alambaka kitoko benga Tisha Blessing Hand Mère Loboko balobi chef Tisha Blessing Mère Loboko azobongisa bafeti ya bato Europe mobimba. Voilà, merci na patience na fidélité na bandeko nyonso ba onan basabona te bo sabone na Irana Masiandoki TV parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te bamure na bamure zebo yo kalisolo ya pasi pe ya makambo ezoleka na Europe makambo ezoleka na mokili ezopesa pasi partager vidéo like parce que eza nango pe mulaite bamure na bamure na yo ki pasi na yo ki mawa komona batu mibale ndenge bazofingana me babota deja bana epesi pasi makasi bafingani mpona nini bamure na bamureze banda kotolalaka te na poto eza na makambo ebele na communauté na biso tozwi temps mingi ya kolobela mingi makambo ya bacouple parce que eza na démon moko azoningisa bacouple ya 2 ans oyo bacouple mingi ya communauté na biso eza na baproblème ebele yango soki ovandi na mobali bambula ebele epesaka nzambe merci lobi nango pasteur Charles bameko ntango ozolamuka na mobali esika moko
yebisaka nzambe merci parce que bosali 20 ans bosali 15 ans baproblème ezali mais bozocontinue seke nzambe azopermettre merci na ya Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko pe taille mami la plus belle ya Bea Zakari Tulomba. Merci na Béatrice Lokilo na kati ya Londres ya Monsieur Fils Lokilo couple tokos na lobaka respect na Béatrice Lokilo ya Monsieur Fils Lokilo. Voilà bamouri na bamoureuse na kati ya Londres na pesi merci na couple moko ya mami Longo na papa na biso Jean-Claude Mimbangu na kati ya Londres. Bamouri na bamoureuse nazo bana voix c'est parce que grippe ezo déranger soki na gangi makasi bebaki na okosola koloba pe bazola nzoka technique boma ita ba volume po boyokanga bien. Voilà bamouri na bamoureuse so nazobi teza lisolo ya pasi ndeko na biso ya mwasi na Suisse ba divorcé na mobali baweli nini bapapa na bamama baweli likambo ya mwana oyo bango mibale baboti eza te ke mwana ya mwasi abotaki liboso to mwana ya mobali te mwana na bango mibale eloko nini eleki mpo bapesa lisolo na bafamille ya mobali na réseau sociaux epai ya mama Irene Masiendoki couple wana ezalaki couple moko malamu bavandaka bien basali bambula ebele baza na mwana bango liboso mwana akomi na age ya 21 ans na kati ya Suisse. Problème nini eleki na kati ya ndako mpo mama na papa badivorce mwana na bango ndenge bana nyonso batambolaka na bolenge akendaki kozwa zemi mwana na age ya 21 ans azwi zemi babalaki nano mwana te mwana tamboli na bacopain mwana se retrouve na zemi normalement na ndako mama mutasolaka mingi na mwana me bango na couple na bango ezalaki ndenge tolobaka kaka bana basi mingi na poto balingaka bapapa mwana ntango aremarkaki aza na zemi telema yebiki papa alingaka ye makasi ntango akomaki na bafaiblesse amonaki ke shwa eza te zemi ezalaki na nzoto afongolaki papa niki aza na zemi erreur papa asalaki alobi na mama na mwana koyebisa mama na bino te akosilika babandi kosala badermanche ya papa na mwana balongola zemi bandeko nanga bopartage mokili eza na makambo ebele poto eza na baproblème yango nayebisaka bino Jésus Christ revient bientôt na se na ntango lokwana tokufi te tokoyoka mingi mpe tokomona mingi mwana bakendaki na papa na ye kolongola zemi mama na ndako ayebaki te bopartage linga video ntango balongoli mwana 21 na zemi azongi na ndako après jour moko mwana koma ekoyoka badouleur ya makasi mama alobi na mwana bando olalaki na chambre ozolamuka te lamuka obrose problème nini ozobela kende komona médecin mwana komi kobeta loboko nde tobetaka gazon soki ozoyoka pasi mama na okotambwa te nazoyoka loketo ezokangamanga o problème nini nango papa oti na chambre mama etoli omelaki kisa badouleur bapesaki yo mama bikisa badouleur nini bapesaki esali lokola discussion papa na mwana mwana kokita lobi papa namelaki kisa badouleur me douleur ezosila te mama lobi bozo discuter kisa badouleur ya nini mwabi mama nakoki sute nazoyoka pasi bobenga ambulance tokendaki kolongola zemi na papa zemi ya nani mwana bandi kolela nini koloba mutati ezemi te mama atuni papa yo yebi mutatiaki ezemi onga mpe nayebi te mama lobi seki ezemi na yo yo za ndoki koma mwana mwasi azwi zemi ozoki kolongolisa mwana zemi sans pourtant nga mama na boti mwana nayeba seki yo mutu bimaka na mwana oyo epesi polémique grave polémique ekiti mati papa bengi bafamille na ye mama zempoli mama lingi amemise ngambu donc epesi vraiment busoba leki ya mobali apesi biso lisolo lokola tata mwasi ya mwana alobi mama Irene nga ntango nayoki lisolo etanke mama nasepelaki na grand frère te elafala sola na mwasi na ye me ndenge ozomona na réseau sociaux belle sœur na biso azofingana na bandeko na biso mosusu bandeko na biso nde bakoti na bozoba yaya quelque part mwasi ya yaya aza pe na raison tobimaka basemiki ya mabe te biso mpe toza bamama toza na bana koma grand fois ake kolongolisa mwana ne ya mwasi ya 21 azemi mama naza na ndako ayebi te me eloko ezosala pasi bandeko na biso mosusu bakomi kofinga mwasi ya grand frère kamake grand frère respect me quelque part tokomprenaka mpe baninga belle sœur na biso aza na raison yango wana pesa conseil na bapapa eza na makambo mosusu okosala na mwana sanke mama yeba eza na makambo mosusu mpe okosala na mwana il faut yebisa kaka mama ndeti sikoyo tizie mwana elongwe ti bazofingana ti ezokita ezomata mwana alingi kolobaka mobali te quelque part belle sœur mpe aza na raison
pesa conseil olobelaka mingi basemeki oui basi bandeko na biso mingi baza pe na sale caractère mais belle sœur na biso mabe ezangi motu te mavandaka na biso bien mama Irène grand frère asali mabe mibali fo bandimaka pe tort mpona minute oyo biso mpe na famille toza na confusion parce que mwana ti makambo ezonginda boye mama Irène alakisi kaka mobali te mwana alongoli zemi ate mama Irène bongo ndenge bakendaki na grand frère kolongola zemi soki mwana akufaki yango wana yebisa bandeko balandaka opesa conseil na communauté soki moto aza na raison nga nazofaire comprendre bafamille na biso ndenge bazofinga belle sœur bazofinga na TikTok eza respecté parce que aza mwasi ya grand frère na biso quelque part bozobebisa pe éducation et réputation disons ya grand frère po moto araisonnaka ata bino moko akobule nini yo papa okilongolisa mwana 21 azemi mwana alingi koloba mobali teti siko mwasi ya grand frère abimi na ndako asiliki alobi azomona bango clair te aza mwana ya mwasi te aza pe mwana ya mobali te aza mwana ya bango mibale papa soki mabe ezali pourquoi oprotéger mwana epa mama aboti bimisa mabe mama Irène pesa conseil tant eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt nga nazokotela belle sœur nanga te naza na katikati mpo naza pe mwasi naza na ndako ya libala nayebisi ye mama nzambe apambola yo soki basemeki ya boye na mokili baza misato mine mabala mingi ekozala na kimia parce que eloko tozolobela yango mingi na communauté bandeko ya mibali baza soki kaka yaya na mwasi ne baswani ya ye komekala ya na biso te bazoraisonne te bamonaka teke bandeko ya mibali mpe bazalaka na bafoti ndeti likambo ndeko ya mobali asali nayebi te bokoma na bacommentaire bamoure na bamourese bapapa na bamama ya Jérusalem bato bolandaka mama Irène bandeko ya mibali eske ndeko na biso ya mobali acte asali malamu to asali mabe oza koencourager le mal tati siko famille ezoswana likambo ekitie mati mwasi abimi na kati ya ndako abomi libala mwana alingi kolakisa mobali atie ezemi te me yo papa ndimi okelongolisa mwana zemisa mama ayeba mokili ekoloba nini mama Irène pesa conseil na communauté nzambe apambola bino bamoure na bamourese nyonso bokomela biso na commentaire bopesa mibali conseil oui bandeko ya mibali famille ekabwani leki ya mobali oyo apesi nga lisolo aza contre belle sœur na bango te aza na katikati mais azoregrete na comportement ya bandeko mosusu bakomi kofinga mwasi ya grand frère azobebisa réputation ya grand frère azolobaka eze mwana eza ya grand frère mais quelque part mwana alingi koloba kolo mobali te kolo zemi te disons mais yo papa oprotege mwana oke kolongolisa zemi mama ne fois silika aza na droit aza mwana oyo abombi 9 mois bapapa poto bocomprenaka grand frère aza na autorité alingi toujours kozala likolo ya mwasi mama Irène na vie ya couple dialogue eleki nyonso soki oza na mobali ngo solisa bingana alingaka kosola te eza libala te yaya mokili sama na liloba mibali balingaka kozere te grand frère alingaka dialogue te oyo alobi yango akosala yaya bandeko na biso bazokotela grand frère bakanisa mwasi oyo aza 40e mwasi na maboko ya grand frère aza mwasi ya liboso ya grand frère te grand frère aza na bana Kinshasa bana baza na plus de 30 ans pourquoi kolongisa mwana oyo aza na 21 azimi grand frère eza 3e mariage na ye yango oyo oyo mwasi azoboya ntango bino bandeko nanga bozokotela grand frère kasali bien mwasi aza impoli bopansaka mpe na vie ya grand frère bozomeme na berere nzambe apambola bino bamoure na bamourese nyonso bopartage video bolike bapapa poto bochange oui toyebi ke bana basi balingaka bino mingi mais eza na makambo ya koprotege mwana na makambo ya koprotege mwana te mwana 21 oke kolongolisa 16e alingi koloba mobali te na age ya mwana 21 fo ayeba mobali oyo atie ezemi soit yo papa oyebi likambo yango wana mama azosoupçonne aza na raison bamoure na bamourese nzambe alola pambola bino soki mwana moto azomi te tokobeta su masolo bosabone na Irène Masiandoki TV bobenga mama Cornelia Lutadi la mwana telesi mwasi ya tata bosomba baproduit na bino cosmétique eza kuna ya kitoko ekosala bino teinture kitoko pe eza na bafantaisie biloko ya kitoko akoteka bagarantie ya vie eza kuna bagarantie ya vie okotikela bana na testament eza epai ya mama Cornelia Lutadi la mwana telesi mwasi ya tata aza na baperiki ya kitoko akotisi biloko ya kitoko na boutique Rehoboth bobenga biso tokutani mbala nsima bizu babaye yogurt oyo ezosunga bato ebele mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport yogurt esalami na bagraine ya bafruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya voka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli
yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga po ezosukola makila oza na problème ya foie ya barin olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki olie etika ndambo soki mpo oza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ofimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi